tonnes d'informations. Yango na mérité, on a mérité les lots. Je fais comme ça avec cet homme. Son akika na la muki fo na la muka na la te na kanga misute. On dirait ma signe comme on compte à la mutu. Il faut son à ça l'hypoglycémie, crise à hypoglycémie. Là on dirait ma lille, mon papa ma lille les compte à la mutu. Alexis la muka la muka la muka. J'ai fait 4 ans. Nasir ma voice bimara auto banda ko solo la awa na olo bake na bimana papa te boy na boy ba voice mo bimara na TikTok. Nazalaka ngai na papa na mwana liboso aujourd'hui. Navandisa mo défunt pour la combien papa naza mwa muke fona bota papa nazozo pe sentiment te na mwana mwasi. Il m'a tellement autorisé à me combien. Cherche un homme, mais ne m'abandonne pas. Ouais. Tu vois que je suis seule, non? Cherche un homme, mais ne m'abandonne pas. Juste respecte-moi. Que cet homme-là me respecte aussi. Sora na yo ki bongo. Natiki. Natiki. Sora na yo ki kaka. Que cet homme-là me respecte. Et toi ne m'abandonne pas, Natiki. Non, bien, on a mon faire des désir sexuel, t'es na vanda. Moi, je t'aime, mais de marquer. Yo kokangote, yo kokokate. Okokate. Natikala olinga papa na intérêt pour ton information. Yango na on mérité le. Mabalambo inandako. Makanisi ezongi Afrika. Liboso ya probleme tunanzambe. Yale. Oyo nyonso conséquence akoluka molongani na libanda. Olobaki yo kobongola ye motema. Lelo tosuki nde wapi. Libanda na Yesuwe. Bon, ezali te mingi bakoma kolela c'est trop tard. Bandeko frère Mbuta yemba na ye. Moi si mususu oluka njo misomeli wana bomoy. Nalandi pasteur voici l'homme. Fallait na zwa capture pardon, fallait na télécharger vidéo wana. Alobi tozaka na habitude ro iko chanzembo wana mingi na mabala. Po anika basi, ezape na mibali oyo okezwa ye omilukeli ba problème. Na habité na omeka luka vidéo na soki na omona yango témoignage mo eza na kati eza ya kosakana te. Na ba mabalo pe to kena kozwa na mabimbali pe to kena kolingeza ka basi te. Bandeko toyebi lisolo ya Benita to beta ngo trop awa. Toyebi Benita sango panza na ndumba. Toyebi Benita sango panza na mwasi infidèle. Awa na yeko betela Benita maboko te na ba délire, to na ba bêtise na sala na ba réseaux sociaux mais nika to ça part des choses. Benita mobala yana na poto bandeko, papa nsa personnam to yebi lisolo. Mobali wana zaye mukone ya musika. Non seulement ça likona o mobali abanda ko bela. Njoka mwana batuti babanda ko vanda ya minene. Botala likolo ba ko fingo ba finga na ba tala botala ndeko akokita leli. Pourquoi? Parce que balobi ki ya vana na mobali na intérêt, moi si ndumba moi si ndoki. Abanda ko bima libanda pendant que mobali aza souffrant, mambo belebele. Nzoka nde Benita abanda ko bika ya minene na ndako wana. Mobali ayeba ke azana invalide. Moi si akangi motema kokita vandise mkomso ya bise papa. Ndoto ningana ngape na pe na besoin sentiment. Na besoin bilengi parce que papa na biso azaye muto abanda sous kokoka te. Toi mikolo to comprendre. Benita lobi nana makila ba mongo papa. Nana posa chaleur. Mobala tali à comprendre. Passi à mwana. Moi si. A Monique non, elle a raison mais j'ai aussi besoin d'aide. Abissier, je te permets. Vas-y, sozo mobile libanda. Tu as droit. Mais koti kangate, ne m'abandonne pas. Benita lobi à chaque fois soka yoki kandengwana.
mobala andobisi respecte moi et mobala ozali banda pas respecter nga soka avec bongo kaisale pasi akangika motema vandi abi posa nzoto eboma na ngote effectivement posa bom nzoto eboma kate yango na auto sala émission awa o ya bana ba ko botola na ba social likolo ya kozanga okwa ko gérer ba posa nzoto ya ba mama ya basi ya poto eloba ande komoko basi ya poto balingi nzoto koleka mokeli na nzoto bandeko mwana bato nzoka nda bika makambo ya boye so na sala émission nga ezaka pona loba na bandeko na ngai ba congolais tozala mbango c'est vrai na ko s'ingérer na ba mambo ya bato mais vérité nzambe muto ayebaka toyebi adage loba ndako olalaka to oyeba bisika ma etangaka te. Elle n'a jamais dit ces choses. Mais Bamaroko Fingele qui a le but quand même à avouer à Fungola. Na ba voix écoute paraît tambola que azora bilinguité. Alobi azo mérité et effectivement a souffrir na mobali wana. Mbongo assurance vie yango nde ramsia ko dondwa na ngo bandeko. Aïe bato chance na vie. Alobi a souffrir mérité. Il faut lire mbongo wana parce que mon a passé. Mais quelque part elle a raison. Donc son aye a bandeko c'est vrai. To blamara benita to condamnera to fingara na ba mambo mabe o asala pa salaka. Surtout les caméras s'exposent dans les réseaux sociaux. Net ba mambo to ça récemment ba mitakala. Oui c'est vrai mais tout ça part des choses. Néanmoins tout tika à vivre. Anio comme la mobile elle a le droit de bouffer cet argent. Botika ali mbongo ya assurance ya papa sana kimia parce que nyoko mama na passe ya kemba botika benita kimia botika ya be ali mbongo papa sa bandeko mama bale bomba makambo yango na oloba na bandeko nanga faites très attention babolingo ba intérêt il y a toujours des conséquences les amis babolingo ba intérêt il y a toujours des conséquences peu importe forme nango raison mais soki ke bolingo eza basé na vrai amour te ndeko nanga olela okolela parce que yeti olinga tata na mokolo ayebaki ki awa mamba molongi eza te mandimaki yango pe fala ke souffrir nda souffraki wana c'est comme ça dans la vie yango moni na vie ya linga volonté parfaite en nzambe ata so ekozala difficile volonté permissive bandeko ezalaka na ba conséquences ya kosakana te il y a de ces conséquences là et qu'on coûte peut-être toute ta vie. De vie mobimba, au vivre la réalité moboy. Encore nzamba za moto encore nzambe nanko so boko yokai bolingo tata na mwana ozala kaka aoti côté mais o makambo yoko bika okotuna kapela les amis boy vitaka ba volonté permissive surtout na mambo etali ya mabala libala eza engagement lokola ba engagement nyonso te eza engagement moko eza aller simple oui c'est vrai divorce et kozala nango solution na bandenge moko boy na ba raison moko songolo pakala mais faites très attention tango obala mutu soko yebi ke libala o oza conscient ke libala oyo eza nango volonté nzambe te ou encore soko zolingo yebi ke ya nango na ba profit to na ba intérêt moko oya yo personnel sans kota ba permettre mususu olela bato bele bayeba eloko wana te botande ko mwasi njoka nda nyoko mama makasi boye mokili que le Seigneur nous aide. Nzambe sunga biso bana yo mambo ni mambo bandeko ezalika conseil na ande wana bino ezalika conseil na ande wana bino nous vivons des très sérieux problèmes na ba mambo tali ba mabala, il y a trop de réalités. Faites très attention. Il y a ko bala te parce que mobile ana mbongo ebele so bo suka ne peut-être na kimakango. Mais si nous vont s'engager, et ça pour les meilleurs et pour les pires. Béni tabala pour les meilleurs et pour les pires. Il fallait vivre pire. C'est comme ça. Tant qu'on est conscient que, les balles lobby, un jour, nous avons un problème pour un point boye. Keba, bota alelo.
mais bon nzamba za lokumu papa on passe à kenda na ye que dire mais botika Benita lia mbongo na ye na kimia boy eza mbongo na ye amonela pasi kofingeleki botika ye enjoy mbongo papa nta nyoko mapona papa nta c'est quoi ça bandeko ezali ka mo conseil mokenga ndeko na bino nazali na ngomba mabalo bomoni il y a trop de réalités ça est pas mibale ça est pas basi et aka basi ya mabete mibala mabepe bazalaka ye tatana ayeba ke mwana bato amwana moke bon ya azali peut-être na besoin mutu mwa kosunga ye côté musu pe to condamné te surtout kasi akufa kenda mukilo ya kana ba makambo ebele pardon il y a de ces choses là et à moi bato commentaire mon ndenge nini na forme nini po mukili trop matata. Abonnez-vous massivement sur MDG le TV Mafuta si comment c'est la grande dame avec un grand G ezaki tolikati na bonzambe ndeka to mesa opesa bino basango pe opesa bino ba conseil eza parmi ba actualité toyebi ya bazali star influenceuse ya TikTok ou azo cartonner azo succès na ndenge na ba délire na buzoba na kilingala to benga ngo bongo bon ya vi na ye a chacun son dada muna mutu na makambo na ye muna mutu osamba na ndenge na yo mokili to yanza même tatinda biso o ayoka conseil ayoki o pa ayoka te talika ye donc vi na etali et biso pesa na biso toli biso pesa na biso conseil za nango obligé comment on dit et à apprendre ou à laisser donc on monique et à joie part à jouer au pas monique non tu s'en fous au belé o biso sali biso part certainement lo binza mo retourna kaka ye moko nganza mo ya retourna ate po abi kenza ngai na conseil aka to pe na conseil aki pour na lelo ezaki o wana je crois na mona bino bala sima nous parlons de tout to pe sa toli na mambo tout e le ganse na moi na sena tango surtout mambo concerné communauté na biso pe mboko na biso Congo ba Congolais na ba Congolais nyonso ba mourir ya MDG de TV Mafuta sika ngai wa bino je vous aime surtout na tombela bino ba bonne année tozaka na ebandeli ya année ya mois le to le 4 janvier bonne année encore une fois de plus l'année ne fait que commencer je vais encourager une personne autant so abika mambo makasi na mbolo uto leka Bible zo ba biso na livre Ésaïe comme 43 je crois na verset 18 ne pensez plus aux événements passés ou encore du passé. Voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est là où tu te trouves actuellement. Oh, santé za mobulu point d'arrivée za bisiko zawana. Et nzamba olo bana point d'arrivée osa elo kwa sika e alika morondi mama. Na shite na liloba o na suka émission pona oloba na yoke. Foi eza monnaie oyo ezoko pesa yo accès osomba eloko nyonso na besoin na monde spirituel. Bandaka ko imaginer eloko oyo zo luka to pe oyo zo linga. Cha foi ndima obika miracle. Na yebi nzambo na servir. Na yebi mamni asalaka. Et na yebi mamni aloba na ngai. Partout dans les cas, je parle de la part de Dieu, les gens témoignent. Et à l'Ikamarondi, ma Bible zoloba. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Nzamba futa ba yobaluka kai. Mama so epeza libala yondo ozoluka. O musala o mukanda. Imaginez ango. Imaginez ango pendant que ozo imaginer ango. Nzamba ofungula lola. Pe a opeso a kopisa posa motema na yo. Attends-toi au miracle. Et kobanda lelo ti comme na 7e jour. Attends-toi au miracle. Si tu crois cette parole, tu vas témoigner. Ah oui, le Seigneur m'a mis sa cœur, na chité na ngondengwana a nzambe, a dit pourquoi, à permettre. Donc, c'est là parce que tu vas témoigner. Bosana 2023, si elle est na 2024. Mona maambo sika, mona maambo malamu, nzamba mona yo, apambola yo, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Tout le monde a mbala sima. Je vous aime, merci, au revoir. Bye. Pour ton information. On a mérité, les lots. Je fais comme ça avec cet homme. Son okika, na la muki, fo na la muka, na la te na kanga misute.
toxine comme okotanga na mutu faut sona asali hypoglycémie crise ya hypoglycémie na yo on dirait malili mupepa malili ekotanga na mutu elexi la muka. J'ai fait 4 ans. Nasir ma voice bimaka auto bandako solo la awa na olo bake na bimana papa te boye na boye ba voice moko bimaka na TikTok. Nazalaka ngai na papa na mwana liboso aujourd'hui. Navandisa mon défunt pumbala combien papa naza mwa muke fona bota papa nazozo ape sentiment te na mwana mwasi. Il m'a tellement autorisé à me combien. Cherche un homme, mais ne m'abandonne pas. Ouais. Tu vois que je suis seule, non? Cherche un homme, mais ne m'abandonne pas. Juste respecte-moi. Que cet homme-là me respecte aussi. Sora na yo ki bongo. Natiki. Sora na yo ki kaka. Que cet homme-là me respecte. Et toi ne m'abandonne pas, Natiki. Non, bien, on a mon homme qui a désir sexuel, Tenavan. Moi, je suis un peu de marquer. Yo kokangote, yo kokokate, okokate. Natikala olinga papa na intérêt pour ton information. Yango na mérité, on a mérité les. Votez Fachi, votez Béton, votez Mouelan. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso, Lamukang, Sutukang, Guluma, Toebisaki Bino, Boro Sangana, Pobo Luka, Botombo, la Fati, Boro Kute, Libandati, Nakati, toujours béton. Le président le plus simple, après ça maman besoin d'un peuple. Roi c'est Félix à peuple. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te voter? Ah, Fati béton. 5 mandats. Votons Fati. Les amis, votons Fati. Votons béton. Les grands journalistes sont en là. Votons béton. Fongole, fongola misu. Nalobi fongola misu. Zomona to zomona te. Soyeba te, soyeba te. Anissa Malamu. Prophétie Akimam. Changement na 5e président. Zomona misala. Na tuni banda Congo e banda. Maternité gratuite. Enseignement gratuit. Yoshi oyoka boye. Yoshi omona mamba boye. Fongola misu. Olanda basorodio mote. Azopola bazondi mate. Ah, Fati Umela. Fati Umela. Oleki bango. Tala mboka ndenge zobonga. Kongo ekomi poto. Kongo ezobonga bandeko. Kalate Allemagne d'Afrique. Ah, Fati Umela. Allez tous, béton à béton. Béton à béton. Béton à béton. Fati na Fati. Fati na Fati. Fati na Fati. Muelon na muelon. Muelon na muelon. Muelon na yoki. Béton na béton. Béton na béton. Yanga manga. Fati na Fati. Fati na Fati. Akoma muelon. Muelon na muelon. Muelon na muelon. Jassa. Équateur. Grand Kassai. Ituri. Katanga. Sankuru. Bandundu. Congo Central. Lomami. Kivu. Mongali. Akongo.
na béton. Béton na béton. Fachi na fachi. Fachi na fachi. Moellon na moellon. Moellon na moellon. Béton na béton. Béton na béton. Fachi na fachi. Fachi na fachi. Moellon na moellon. Moellon na moellon. Ça c'est la voix des coachs la grande. Diaspora UK.